HP Media. Azana alliance na femme de nuit. Et le koni ba osala kati ya nzota mutu. Bazoya peut-être kolembisa papa. Kotia dégoût ya libala na kati ya motema papa. C'est-à-dire papa to comprendre te alingaki mwasi ne bandeli. Mais comme na katikati bolingo sili. Nazo yoka mutu mwa zo bisanga ke papa na comprendre kate. Soki nana mwasi na ngana butu na yoka ka nzoto na biso mbale sala kate. Mais soki ka femme de nuit aye. Nde nazo yoka ke na sa capable ya ko se satisfaire. Donc eza esprit mobima o ba posséder mutu. Yango na bebela ka mutu ke soki mutu alali azokota na deuxième monde. C'est-à-dire pongi ezalaka tozolala tozobima na mokili mususu. Tozobima na deuxième monde. Na kati ya deuxième monde na ba réalité ozomona wana ezalaka ba réalité moko réelle. HP Media. 3 fois par année. Misupe bayaka na bango pe na nete ayaka na epete mais ozo vivre ka ba conséquences na ye. Ozo bika ka bilembo ne kati nzoto na yo. Mais peut-être ozo yeba teke musala no ebeba pona phénomène oyo. Ozo comprendre des discussions. Bozala imiter la kati ya famille na yo te na kati yo papa na maman bozo boyoka na te à cause ya phénomène oyo. C'est-à-dire tant papa to maman moko azali lié na phénomène oyo. Phénomène oyo pour permettre des couples na bino évoluer. À permettre de makamna bino ekele na source. C'est-à-dire bit déjà pour na détruire, ya zo ka pour na ko bebisa. Et ce qui a bebisa monika bebisa achevé après ko boma, akoko boma mama ko boma pe papa. Nzamba pambola. Na to parler sur ma conséquence, c'est quoi ya phénomène mari et femme de nuit. HP Media. La chaîne qui vous édifie. Dieu, gloire à Dieu, peuple de Dieu, shalom. Nzamba pambola bino na banda kubisika boza kolanda biso en direct na chaîne na bino bolingaka mingi EHP Media avec yemoko na binga kimona mayele Nathan Mwamba Montréal. Nzamba pambola bino pona faveur o boza ko sala loba na nzambe tambola ekota na ndako ya bato bisiko zali na eko yebisa yo ke nzambe alinga lobela yo. Papa benga mama ndenge na mesana koloba mama benga papa mais boke bana bana po makamtongi to loba na mokona lelo eza très important très important oyo ba couple ebele lelo baza ko kabwana bazo kutana ba problème à cause ya makambo o batikala koyeba te. Bible zo bana biso ki mon peuple meurt faute de connaissance. C'est-à-dire ignorance eza ko empêcher batu bayeba ba réalité to pe bayeba ba vérité o ezo combattre vie na bango. Nzamba pambola bino na ngioza la brancher pendant quelques minutes seulement tu vas comprendre quelque chose et le comment konza mani alobela yo na tongo to na pourquoi ezo dépendre na air oza ko landanga. Nzamba pambola yo vous êtes en direct avec l'homme de Dieu l'apôtre Pierre Kitete Chaumba, donc le représentant légal de Yada Ministry. Nazo pesa bino d'abord numéro ce qui Matteo Simbio ce qui nous a disposé au béni na numéro oyo plus 243 89 35 68 266 plus 243 89 35 68 266 au béni reçoit direct apôtre Pierre Kitete Chaumba peut te rebonde la pono pe faveur na nzambe ekosopana likona bombo na yo nangi to kanga misu to bonde la père de gloire natiki matea na leona maboko na yo na sengi faveur esimba mutunyo so o azolanda biso na kombo na Yesu pe miracle na yo nzambe et accompagner biso dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tobeteli kolo maboko makasi bisika tozali. Nzamba pambola yo, nzamba pambolo, merci papa. Merci pour la disponibilité au PC pour na kolanda maluba na nzambe. Tolingi to parler thème moko très important. Eza sujet moko oyo na yo kyango pa mutute. Eza sujet moko oyo na tangi école biblique te. Mais eza sujet moko révélé par le Saint-Esprit pendant que j'étais dans la retraite de 40 jours sur la montagne. Nzamba pesa kinga sujet o pe pesa na remède. Donc il m'a donné le message, il m'a donné aussi les remèdes de message. Et aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner plus de 87% à bateau témoigner délivrance par rapport à ce sujet où on parler sur les phénomènes mari et femme de nuit. Il y a un autre parler le phénomène mari et femme de nuit. Nzamba pambola yo, to parler sur origine
il y a mari et femme de nuit, peut toujours parler sur la conséquence naïe, où yazako, avec produit, où yazako ça na katia nzoto ya batu, na katia vie, na katia musala tope, na katia ba famille ya batu. Et puis tu parler sur la délivrance, comment être délivré na phénomène mari et femme de nuit. Nzamba pambola bino bisika bozali, merci. Toujours dans la Bible, na livre ya Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Nangina tali so bolingo na nzambe. Bolingo na nzambe zake yo traversé bitumba ya ba phénomène mari et femme de nuit. Mais bolingo na nzambe zake yo vivre vie moko paisible. Yo la ba pongi moko doux et agréable comme dit la parole de Dieu. Mais nous avons remarqué quelque chose que na kati ya vie ya bato mingi bazwe bate bitumba na bango à 80% ezo uta na phénomène mari et femme de nuit. Baza na base ya destruction ya makambo belé na kati ya vie ya bato. Nzamba pambola yo. Na solo ba ke phénomène mari et femme de nuit est un phénomène moko réel. Oyo ezo passé na kati ya ba couple ebelé. Même na kati ya bato o bazo préparer libala. Même na kati ya bato baza ba célibataire. Donc phénomène oyo eza ko jouer rôle moko très négatif pour na koluka ko détruire. D'abord, bit nango eza nini? Bit ya mari et femme de nuit eza pour na ko détruire et puis pour na ko boma. Ayaka ka na 2 bits, avana 3 bits te. Bit neza ko détruire. Et soka si ko détruire aye ko achever mutu. C'est ça le phénomène mari et femme de nuit a joué pour ça la katia vie en moto. C'est-à-dire à détruire musala, à détruire santé, à détruire ma relation na yo, à détruire ma kamonyos on va dire planifier au sala et ce qui a moni à silisi pour détruire ndé aye pour achever d'une manière à d'une autre. On comprend comment il détruit nzamba pambola yo. Et pendant que tu parler sur origine, na koyebisa yo que esprit à mari to femme de nuit, ce sont des esprits au dans le service ya diable. Pour ko désorienter batou, ko dévier batou na destinée na bango. Et ça na batebele bakana ka baza batou minene na vie. Et ça na batebele bakana ka ba libala kitoko. Et ça na batebele bakana ka baza la ba grand. Mais aujourd'hui phénomène mari et femme de nuit est ko dévier destinée et dévier ba projet a comme ko vivre vie moko oyo ya pensaka te na kati ya bomo inaye. Nzamba pambolozo la ndanga malamu. Et pendant que je suis en train de parler, on peut comprendre que ce qui nous sala na yo beba et ça par rapport à phénomène oyo. Ce qui libala na yo beba et ça par rapport à phénomène oyo. Peut-être quand ça qui tata moi si mutakotsa ki kindoki. Peut-être quand ça qui moi na kasina kotsa ki kindoki. Mais na zo biso que phénomène oyo tant wayaka na vie ya moto, ayaka na seul but ya ko détruire. Azo détruire tout ce que tu avais construit. Plan na yo nyonso, vision na yo nyonso, azo détruire. Et après avoir ko détruire, après ko achever yo moko pe muto abomi yo. Soit abomi mwasi, soit abomi pe mobali. Nzamba pambola yo, yo zo na nangai na bokebi. Merci. Tozo parler sur la conséquence ya phénomène oyo. C'est-à-dire phénomène azo na ba conséquence ebele na kati ya vie ya bato. Et quand on parle de mari et femme de nuit, tozo mona mwasi ya butu, tango muto azo lala. Mutu alali pongi na ye mena butu na ye azomona mutu ya butu azoya kosangana na ye nzoto. C'est-à-dire mwasi ya butu to pe mobala butu azoya kosangana na ye nzoto. Et batu mingi pe bakendaka plus loin soki asangana na mwasi to mobala butu na nzoto abimisi pe semence na ye. Là c'est très dangereux. Et ça makambo toza ko récolter ba témoignage et pas ba tebele oh lelo le diable a détruit ba vie na bango d'une manière impossible. Et ça la bato belé lelo bazo vivre mais azo tambola spirituellement ça la kana mwasi ya butu spirituellement ça la kana mobala butu azo tambola ngina bisao ke libala ya butu et ça la makandenge moko na libala o ça la makana moyi. Quand tu vois fréquemment même pas fréquemment ozo mona phénomène o ezo ela yo mwasi ya butu azo ela yo c'est-à-dire eza na libala cérémonie moko salamaki bato bavandaki batata mwasi bavandaki batata le bavandaki pe cérémonie salamaki. Le kola tobalaka mwasi na mbongo. Le kola tobalaka mwasi na maluba. Cérémonie to salaka, yango ne cérémonie salamaka na butu. Et cérémonie on a so salami na butu, ezalaka très difficile pour na ko kabola yango. Voilà pourquoi mon abatu misusu malgré zo sambela, malgré zo lukanza mais phénomène zo yataka, so comprendre te. Abonde ki avant là mais tango lali, amoni mwasi ya butoyer. Amoni mobala ya butoyer pe basangani nzo to pe semence bimi. Ça c'est très dangereux. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as bah, conséquence, comment être délivré d'un phénomène oyo. C'est-à-dire quoi? Quand tu as une femme de nuit ou un mari de nuit, ta femme de nuit, ayaka chaque jour, ayaka périodiquement.
akoya pe 3 fois par année misu pe bayaka na bango pe na nete ayaka na epete mais ozo vivre ka ba conséquences na ye ozo bika ka bilembo ne ka nzoto na yo mais peut-être ozo yeba te que musala no ebeba pona phénomène oyo ozo comprendre te discussion bozala imiter na kati ya famille na yo te na kati yo papa na mama boyoka na te à cause ya phénomène oyo c'est-à-dire tangu papa to mama moko azali lié na phénomène oyo pour permettre te couple na bino évoluer a permettre te ba makambo na bino ekene na source c'est-à-dire bit neza pona ko détruire ya zo ata pona ko bebisa et ce qui a bebisa monika bebisa achevé après ko boma akoko boma mama ko boma pe papa nzaba pambola nazo parler sur ma conséquence si quoi y a phénomène mari et femme de nuit c'est-à-dire tangu papa azana alliance na femme de nuit to mama azana alliance na femme de nuit et le koni ba osala kati ya nzota mutu bazoya peut-être ko lembisa papa ko tia dégoût ya libala na kati ya motema papa c'est-à-dire papa to comprendre te alingaki mwasi ne bandeli mais comme na katikati bolingo sili nazo yoka mutu mwa zo bisanga ke papa na comprendre kate soki na mwasi na na butu na yokaka nzoto na biso mibale sala kate mais soki ka femme de nuit aye nde nazo yoka ke naza capable ya ko se satisfaire donc eza esprit mobima o ba posséder mutu yango na lobelaka mutu ke soki mutu alali azokota na deuxième monde c'est-à-dire pongi ezalaka tozolala tozobima na mokili mususu tozobima na deuxième monde na kati ya deuxième monde na ba réalité ozomona wana ezalaka ba réalité moko réelle ezala batu lelo yo babimisa ba semence na bango na kati ya ba rapport na bango ya femme de nuit to na mari de nuit abimisa ba semence mais yem tika na biso ke semence a mobile bimaka pona okene ko produire soki semence bimi eza pona ko produire bana c'est-à-dire quoi il y a beaucoup de personnes na monde physique normal boui mari to femme de nuit a permettre te babota bana au moins na couple mo basala 10 ans basala 15 ans mais la kati ya couple depuis babala na babota kate ba okene pas hôpital ba kosala ba examen ba tali mobali aza normal ba tali mosi aza normal mais bango mibale baza incapable ya kopesa bana mais docteur azokamwa mais comment se fait-il bozo botate na tali super ma mobali na moni eza normal na tali ya mosi na moni eza normal mais vous savez 15 ans vous avez besoin de banaté nani afandeli likambo yo phénomène mari et femme de nuit aza la base il y a destruction il y a ba couple ébélé et surtout ceux qui papa za la femme de nuit on a cause de la très jaloux à cause de la route ensemble na maman voilà pourquoi on remarque ba tumisu bazalaka basali 10 ans la fiançailles mukolo kaka bazwimbongo ya ko balana okoka mobala piquer crise à AVC nani aza la base ya makambo phénomène mari et femme de nuit donc azo permettre que ba projet na yo azo permettre que makambo na yo ekende na ndenge normal ya zana na unique but ya ko détruire azo bebisa voilà pourquoi lelo bato ebele bazo lela je suis en train de récolter des appels partout bato bazo lela azo comprendre que azalaka na femme de nuit to mari de nuit il y a des gens qui sont dans l'ignorance alali ya muki me makambo zo simbate babengaki na musala komi boye rendez-vous mais makambo changer mais nana za la base ya makambo phénomène mari et femme de nuit aza la base ya destruction ba vie ebele na kati ya ba couple ebele nazoka mama moko azoloba nga papa nazo comprendre te chaque nuit soki na lali na mona ka mobali ya butu azoya azosangana na nga nzoto nayebaka te na bonde na kota ba jeune mais mobali ya butu azoya mama ya kozwa décision akosomba pantalon ya jean ya makasi asomi na ceinture ya kuyi ya monene maman abike na banola na pantalon jean na ceinture ya kuyi alani na pantalon jean akangi ceinture makasi abi butu alelo phénomène osoka ya kutanga na jean na kuyi mais maman la muki na tongo jean nyonso elongwe kuyi efungwama pe amoni semence mobile likola bomona ye voilà ce que le diable est en train de faire nyonso azoluka nini a détruire vie ya mutu a désorienter vie ya mutu voilà pourquoi tu ne comprends pas mobali alingaki yo mingi moto comprendre était un jour 2 jours 3 jours mobali akei balingaka yo oza na chance ya kolinga mibali oza na chance ya kozwa mibali oyebi ntango nazotala nazo comprendre te nakokakola o na nini soko otali mutu selon ce que la Bible dit belle de figure et de taille mozo comprendre te vine ezokende na sens nini ezala bato ebele yaya baza na baphénomène mari et femme de nuit sans le savoir bazoyeba te ke mari de nuit azocontrôle vie na ye parce que bamari de nuit mosusu base manifestaka te
Misusu pour le monde n'a pas ça le rapporté, mais il te contrôle seulement. Azana 24 heures sur 24, l'écolo contrôle la vie na yo. Azota la mouvement na yo, azota la sortie na yo, azota la tout ce que tu es en train de faire. Ce qui mobile la ligne yo azota la. Ce que kutana moi c'est azota la. Azota la ndenge bozo tambola. Et ce que moni que projet na bino zo ndenge na ndenge normal. Ya kapona ko bebisa. C'est-à-dire à kolongola soit tu bolingue pas ya mobali, soit tu bolingue pas ya mwasi. Tu n'arrives pas à comprendre la personne qui t'aimait beaucoup. Les gens qui ont question à changer ni changer. Moi, je suis un lingo mingi, ni changer. Na kutana ndeko moka lobi papa na comprendre te mobana na so melanga ba parfum mobana na so melanga ba dentifrice na so comprendre ta so melanga ba savon ya kitoko na so comprendre te nzoka ne phénomène wa sala ndenge nini soka moni couple ezo démérer bazo carbonaté bazo démérer na kimia akoya akobokela mwasi to mobala akobokela bescrema abokela lié o benga mauvais sort na linga to be ngo libabe bo tutu abokela kola bo tutu yango zo comprendre totali mwasi boyo komboli nzambe mais atana bo tutu babokela bo tutu mobali soit allié le premier jour mobala luli a sepeli na ye deuxième jour troisième jour voire même un mois voire même une année mobala komi ko remarquer ba makambo mona kate premier jour alingaki mwasi ndo so mona mobala za ko s'écarter muke pa na yo ozo comprendre to quand ça est comme famille non phénomène o soit côté na vie na yo yaya rien ne va marcher et là comme malamu etambola te il est là pour détruire la vie il est là pour détruire les couples azo kabola mwasi na mobali na mbeto oya lali na gauche oya lali na droite ya lali na katikati pour azo permettre te bozala ensemble na koyebisa oke mwasi abuto azalaka na jalousie makasi mwasi abuto akoki oboma mwasi no na ndako mobali abuto akoboma mwasi mobali no na ndako soki amoni ke mwasi na ye azo persévérer na mobali ya mokili boye il peut tuer nda yaka ba conséquences ebele azo ba conséquences ko ba maladie AVC azo ba estomac azo ba maladie ko ba cancer à utérus na mona ndeko moko azolela azo comprendre te maladie uti wapi nzoka nezala ki phénomène mari et femme de nuit ba ki ko boit que les maladies à utérus cancer ndeko senyaka chaque jour paix à son âme. Donc, phénomène autant que la vie à moto, il y a des bébés qui sont détruire santé. Et ça, les comme ça, ils ont sida, mais il faut comprendre que le sida a joué en ils ont des sida, ils ont parti, il y a un rapport sexuel, il y a un mobile né à Boutou, il y a un mois né à Boutou. Avant de nous faire examen de conscience, na katata manzaka na gilet à batute. Na batte la kabilo ko na nyoso. Mais sida na outé na joué en wapi yaya. Il y a des gens qui ont des infections qui ont des zoto. Partout où on a qui m'ont les zongi et comme le corps bébé. À toi comprendre que l'eau est où tu wapi. Phénomène au temps à Zoya, Azako détruit de sorte que on a la satisfaite dans le monde spirit, dans le monde réel. On a la moi si moi c'est qui mayo. On a la mobile qui mayo. Voilà le rôle où il y a la katia vie à battre. Ça m'étonne à ce que n'est plus loin même pas aux autres travailler. À quel pas chef de travail nayo. À quel qu'on détruit le dossier nayo. Pona ni pona ga bebi sabo mona yo nakutana ndeko moko mobile lui papa nazo comprendre te mukolo kaka nazo ki likanisi ya kosala cabine téléphonique na libanda gouverneur ya mboka pesi lwa balongola ba cabine nyose za na balabala tala makamo phénomène nazo sala c'est-à-dire que soki a continue na vie na yo yaya tu vas pas comprendre il détruit tout et le côté au construire kokoya et ko construire kokoya na lobaka na batu na église vaut mieux na zala mona kuluna na ndako que na zala na mari de nuit to femme de nuit. Et là, phénomène, il y a des gens, les lois sont ont senti ma présence à battre. C'est-à-dire, au bota ban boutou déjà, sans les savoir. Au bota même sous 14 ban. Et tu regardes sur les ban à boutou, chaque année, le col ban normalité. Ban à boutou, chaque jour. Na bon la pona papa moko nzamba ofunga na miso la kisinga ban année à boutou. Mais ban à boutou ya papa ona bazana mikolo ya tata wana, ça m'étonne. Et banana bazana jalousie moko yaya impossible. Ya mona ka papa muso ko yebisa OK, da uto simba ka $2000 ka lelo. Mazo comme 2 jours $2000 ici mbongo ete wapi? Bana butu. Ba million na masanga. Ba million na ba dépenses. Ba million na kwiti. Bazo million na ba dépenses pour na ko silisa mbongo. C'est-à-dire que bana butu ozo doit charge na bango lokolo zo ka bana moyi. Ndeko lesa ka bango, ndeko latsa ka bango.
mais bana butu tika na bisango ba bazalaka sans souci, sans pardon, sans terre. Ba tango ya ka bazwaka nyonso. Donc vous comprenez que na sala kana $10,000, mais na sala na ngelo côté. Na kena poto na sali 10 ans, 12 ans, 20 ans. Ata ma belé na passa awa, na za na ngote. Phénomène mari et femme de nuit. Azo apona ko détruire, azo apona ko boma. Et bela batu na zo ebisayo, bazo vivre na eloko ba yebaka te. Au moins na na ndoto te, au moins na kia na pongi na yote, mais ozo vivre ka ba conséquences. Ozo vivre ka ba réaction. Ozo vivre ka makambo comme ozo comprendre ba réaction na zo vivre zo tawa. Okoluka kindoki à gauche à droite. Benga biso to sunga yo. Benga biso to sunga to sala to bondela, to solola na yo. Peut-être phénomène on a event de katia bombo na yo. Benga biso to aider yo. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de témoigner plus de 87% à bateau. Oyo ba yoki matea oyo bazo benga nzamba kangoli bango. Et je suis d'accord qu'on dit que nzamba ko sala pe faveur na katia bombo na yo. Appelez-nous dans ce numéro plus 243 89 35 68 266. Voilà ce que bengi aux huit direct apôtre Pierre qui était Chaumba. Toko de la ponayo. Nous avons un groupe de prière. Automataka bangoma tokena ko bonde la nzambe et nzamba zo sala makamwa minene. Parce que tant au benga biso nga to kata ko solo la. Toko solo ata mulai ata 1 heure du temps, ata 2 heures du temps. Na ko disposer temps pour na ko yoka yo. Toko solo ata mulai et puis to bondeli to peso ba directif. Pe okomona loboko la nzambe. Ndeko solo banga papa, ba bondeli pona na mezo zonga. Réellement il faut zonga. Parce que prier il y a phénomène mari et femme de nuit et c'est la cérémonie mobimba. Le collabo c'est la cérémonie à libala. Cérémonie peut faire ça pour la divorce et plutôt que de détruire ma sémence. Peut-être na réaction na relation na bino bosomba ka bilo kwa butu. Peut-être na relation na bino bozaka na bana butu. Mais cérémonie il faut ça la matoke de ko buka bilo kwa butu, peut-être que ko kabola ko détruire bana nyoso wa butu. Et loko nyoso ka sémence. Oyo bino mbale bozwaki. Toke ne ko panza ngonde okozala réellement libre. Okotatola munene na nzamba. Nzamba pambola ndeko nyoso zolanda. Yaya ko sepela ko vana de lokote. Atolo tando to une fois. Atolo takate. Mozo remarquer ba biloko yo. Ozo remarquer na famille na bilo ba pédé bazo botama. Na ngina ebisa pourquoi pédé botama. Ko ebi pédé botama ka ndenge nini? Pédé botama ka soki mama dana zeni. Et que maman on a sikoyo adana mari de nuit na ye. Mari de nuit tango koya abimina maman a tie semence na ye. Oh semence ya mari de nuit et c'est la poison plus que venin. Tango ko tie semence c'est pas ya maman. Semence on a et que troubler sexe ya mwana. Ndo mona batu mso abota bana kisimbi. O mona mtu mso aboti mwana 12 ans, 15 ans mona lobakata tambola kate. Ndo mona ka échographie lobaki ke mwana mobali, mais mwana mobali abimi mais comportement bana basi. Donc semence il y a femme de nuit ton mari de nuit et ça pour détruire semence o ezala kati ya libumu na yo. Yaya benga biso na plus 243 89 35 68 266. Soko benga ozwa direct apôtre Pierre qui était Chaumba. Nous allons prier toko bonde la to sololi en long et à large. Peut to pe sur la directive. Je suis en train de te rassurer que le Dieu de la Bible va te toucher. Le Dieu de la Bible va te rendre réellement libre. Okozala réellement libre. Okolala pongi doux agréable. Nazote abino makambo na yebi. Nazote abino makambo nzamba lobela ngai. Dieu m'a donné le message, Dieu m'a donné les remèdes. Nabi ke babonde la pona pour un phénomène oyo. Mais ngina ebisa yo ke ezonga pourquoi? Ezonga parce que batu mingi bazo comprendre que délivrance, il y a phénomène mari et femme de nuit. C'est tout un processus, cérémonie mobimba. Yaya na mokili toza biso no so basala nzaba ba belé. Mais nous avons des dons différents. Nzamba pesi mutu na mutu message na don. Et ça le quoi ba docteur, ba spécialiste bazali. Na ba docteur toza ba dentiste, toza ba ophtalmologue, toza ba pédiatre, toza ba gynécologue. Mais ba onyo so ba docteur. Je ne pense pas que ceux qui ont la maladie à minou ou qui n'est pas gynécologue, non. Problème de ça mayangwana. Problème na yo, il faut que tu aies un message pas dans la don la likambwana. Na yeko yebisa yo ko rassurer yo. Problème oh yo de traverser à mari et femme de nuit. Aujourd'hui, le Dieu de la Bible va mettre fin dans ces problèmes et tu vivras réellement libre. Ou pour reprendre l'activité normale. Libalo zo misane za libala na yo mais zo kima pour un phénomène oyo. Ce qui moi c'est à buto à côté à bébé saka. Boyo kanisi lo zo comprendre. O ça l'effort bo ça la malamu. Mais bo ça malamu te. Benga biso na numéro oyo plus 243 89 35 68 266. Soko bengi biso toko solo là à long et à large. Et après avoir ko solo là, ndé toko yeba esika nini bitumba oyo e uti.
Ce que utaki côté héréditaire, ce que utaki côté à la relation na yo moko, to ne lamba kolata to ba poudre, to utaki côté biloko kolia, to koyebe sike loko euti parce que ba bunda kana muto yebi. Ce qui to yebi sike euti, nde to koyeba ndeni to kobondela, nde to yeba ndeni to ko prier pour na to longa bitumba oyo. C'est ça les grands problèmes. Nous avons pas la bâtiment sur la nabiso, nous avons pas la équipe technique ya EHP Media, nous avons pas la Nathan Mwamba et numéro yangoyo plus 243. D'ailleurs, ils sont au bas de votre écran. Sur le béni aux direct apôtre Pierre Kitete plus 243 89 35 68 266. Tango ko benga aux yeux apôtres te sololi à long et à large pe miracle nzambe so pana kati ya bomo na yo na sengi faveur na nzambe likolo ya batu nyonso bazaki disposer ya kolanda nkolo tika message oyo et ma délivrance na vie ya bato na kombo na Yesu na bondeli boye. Amen. Que Dieu vous bénisse. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.